nakenda bakopo kolinga te o ba wololanga leso ba moni bamona ke na komi na avantage yango moni na vie fo eba nima ozala 9 oyo ava tia bi fo wolola mana stade likolo ba hors-jeu hors-jeu ça nzela ko tia bi oui. Et puis keba na 9 fois 6 match ça farese beba fo 9 po benga na ye 9 fois 6 match poto alu abundaki pa tia yo mboka oyo ebebi te botyaka satan baseka kati nzambe nanga bengana molima pauvreté satan azokama nga na kanga ye pieke likuta makasi mwasi aboya ye bongo satan kende okanga bololo lokwa yo nanga ntongo tipo kosaka ne satan aseka nga na kanga yo aseka bela kia satan azoseka yo nga na kokanga yo satan alobaka ti eta oyo nga na kokanga yo mama Satan okangane mutu azimbongo abalole mutu ke no sisa na bar bongo projet be ebeba mais yo za projet mais yo projet te obimaka te okende fa babengani yo ba nyonga kalo futa te alors bi Satan ovanda kana yo moko tema mutu na le 40 na kilo poli kolanza na maboko mbande kanga kaboy so Satan kanga yo lisusu ta komonela Satan bo sakani pe na Satan Satan bena kokanga mutaboy et bon, c'est un tout là, la salle. Elle est la Satan. Elle est la Satan. Allez, gars, mais na kolom kika boy. Ozomon. Na Yusu. Maikaka. Na. Wama ekisi mo venga bona quartier, so nzale betieti, aluki pas des attaques 5 simitale, ke mi konta l'église. Bon, ça c'est moi ma pauvreté. Abani. Yo kuta tele makana kiti. Attendez, na bengani ye. Tu vas passer. Ça va singa famille là-bas. Eh ben attendez, pas mal. Oh non, voilà. Oh ça t'as comme oh yo. On a attaqué la pierre au sala. Quand on a contrôlé na l'église, on a dit kata prier. Yo kata paie maintenant. On y paiement. C'est la pierre si ma bongo yamba. Oh bébé lui otetika. Kobaluka penda bwelo kandi ko lukabato bakoyaka yo pe yaka kata prier kata o prier na hote poza trop no seka yo hote bola hote ba do prier ena ba prier msina yo ka ke pexia no ngana salo yanga mutumba azolela na likambo e moko bimisa nzoto aluka mazolela nzambe nanga tanenge umeli siko bazakana basongela tanga so komba bato bazo avaye tala muninga ta ma Monique tala ya Sophie anga ye nzambe nanga ti wapi na sali penda na umene église o umene église molukeli nzoto nini c'est ça ko umene église a problème te o kolisi nde molimo nzoto pali afo bimise na mo eloko ba passer ba kokote ya binote na zakana nga clair mon frère na peso conseil sérieux okoki kozanga même lola nga partir la difficulté soki eleki oui bate fo saka bino ke nzoto eza na mokili molimo nde eza ya lola bakoteya bino molimo mpo mobanga nzambe mpo mokolo kokufa kota lola mais mpo koma ntango fo kodame bima ebi te bateya bino nini bakena bino likolo boloka miyibi bakena bino likolo ye moko paster abimi na moi nalobelo makambo soko yokingo serie epuis ye bango eza na bapaster mosusu abengama ata te ifa luka muso abengama na nzamba ta plein wana baza oui oyebi yango oui oui yana mote muso atebi na pe na suka pa ke cop tango pe aye oui parce que ceux qui passaient azobima bongo yo mundi mofandali nini vraiment après qui ça vandi aola pe likola bandi la za malade olali na ban séminaire retraite tout azala yo zali to boite biso beso to sala ngo me modèle au temps na ba no polele o komba nani na église parce que ba on ba comme ça ba passer ka poso passer à bail comme ka pasteur ba comme ami ba passer tellement moni ya mingi abaluki ba moni ya ke ba moni ya ka fukama bo chama wida o komi passer parce que tala ba passer a bwene ba kenda ko benda mbongo siko na ba retard bon sans vision donc ba comme c'est moté aller abandi na ba no polele ya achaka 5 paniers liboso na ebisio polele omoni oya bali
il faut oyeba ke ko bala eza na respect moko boy oyeba oui yana makamso ko sala kate na ntolo zo tamba pa babokilo bakomona yo oui parce que oyebi so ya bali de fa babokilo opesa mbongo tote faut ça na comportement moko ke nazana mwana bino faut na pesa bino respect so so comprendre oui et là qu'on soki ezali ndeko nanga yoka oyebi lelo pourquoi qui ça soki famille ya mwasi ba moni mobali na mwa 100 francs to mwana bango mwa kimia oboro ba ke merci ndenga bombeli biso mwana bon comme si mobali profit ko senga ka mbongo le bon personne abonga pété oya zuye mo kando benga bino pesa oya pesa kana mwana bino pesa na kobata so na kabeli mwana bino te $50 apesi abengi na kidi apesi bino $10 to fente mais pas que ngana za bilanga bokotike ya mwana soka beke papa mutapesa ingari bokomo benga nga na makambo yebaki te bon frère naza bekutu minerva na ngetikala kiboy bon frère tra kutu lipute za botoza na fête mercredi biloko wana soko za mwasi ko lingaka te basaka mobali na yo mibala beso batimbeli nde babimaka na bandeko su ya mwasi alo bakolele oui base belé ama nazo ba nemtesa na lobani vraiment si soko bali mobali saka ko garde corps na ye yani makamso pepe te ko sana boto se pesa ki mama baleki na ngasela na bi comportement na bango soko peti si ko koma bilanga moi si faut peksa mobali to sana projet ban keba na moi so sa moni mbonga bandi fetre kwa kebo afeni les ngana yo soki to kweli bale kufi soko zongi ba ko seka nga ko permettre te ba senga ngamingi na lokoti wapi bon mais il faut bosser là on ngole mutu na engagement ko bomba muta 22 za to 20 ans un mois 2 mois ezali awa ezako bokoli nde loko mne yo sabani ezako bokola wana libate na zo bokola nde mutu na yebi te ndo joni ka boy eko bokola on felina kaka ya okay on loko ya ozo se ezako bokola ko banda titi na badi chaque jour eza peut-être hein pena mbimbi etika kana sena okipaka te mais wana na mona ngo mabe mibala zoba o ba cheli yo oli otiki okei po tiki boy opportunité sana ngo kendaki wapi te wa mibala zoba wana mibala zoba ngata bolingo elekinga fufu na ngafo ebisange ke wapi ona tikaki eza wapi mando zong sa chéri osa boyete na piaka 20000 meto ade na sacrifice ngai fufu la ngai te ngata bolingo eleki ko te fufu ko kena musika te na bana ko te mando oya ngeza kekia zong sa te na pesa ki ba voisin na tangi na bote ya nzungu na utala ka te na wana kosaka eloko te bana bakomi balemisa tuto sanga kana ya bo olinginga obe olingo tika nde yo moko mobali fo ese munene omate mibali basi ya lokoso bavimba akoleka mibali mobali ndenge moko apeka demo masi avimbi mbala tikali bongo konta mobali na ye komi 3-3 tala digo mobali atikala me adame mwa moke epi obongami kobalaka na fierté yana mibali yango bazali adamaka libande ebele soko moni mwasi ajole na kobanga aya moke et moi de rikuti na koka boyete ça suffit ba mingi na français faut pas peine ça suffit yo ngana yakana encore yakana ça suffit te comme nazoba mobile yakana encore on senti que c'est 3 tout ça suffit te le conseil mobile bimakara olambi yango bien c'est que kolongola teti tika faut ba koloba na moi si ba terme eza amoureuse tu as bien préparé hein et là c'est que simbelo côté na ochelinga ke bayo o comprendre nga na la vera yo et c'est pas inango moi ça malonga soko yebi chengo yoki akesu na oya nzunga longolinda ndamba ena ko papa pe wo wata na kofanda mutalinginga bien yeyo komana sio koma tango na lamuki te bambonga wende na opesa kayo oko kama mbonga wende na opesa su lobi te komi ka mukolo lamba ki bien aliye ko maxelinga kaka na buta va tola la oya ya tongo c'est que zokena nga bien bon o comprendre nga ouais somme na tongo na ke wenzete na komi ka sana tala c'est qui fait o tela nga me content ata na pecho ko tela nga ndongo zo sala di
yono ki wenzete ba madudu ba keita ana sa nini na kena na kobenga na kobaka yo na mpesa esili pona madame moderne na yo awa ata na pesa soso ba kingo kana ma Afrika tolo nyonso yo moko na ba voisin yo li a ngote keba na mwasi azolamba lekaka na biloko na munoko lokola bazokala nyonso ah oui muke muke aleki na lipapu azongi otalaka kaka tele kingo ke ayibi valeur ya libala te nga alobaka bongo ayibi valeur ya libala te kingo ke siko soki atondi na komeka kisaka biloko te ate efundi ke solo ebeli yebiseka namoni solo ekita mai asa tondi wana otalaka mais contente nasali fausse affaire omoi chance nga abalaka vante na mbongo kobalaka va na mbongo te soki uti biloko bokosenga ndeni bazongisiyo na nani frame nga va na bala fo tokende bacritère nyonso complet na santi guerrere eza te nga naka na debag kolati 1 na bakisi 2 ate ekoyi moko etikali mpo bolingo eza ok très bien na pina réserve alibala oza bien eza ndeni naloba okoyoka ozoyoka te eza mabaya na bino te o mobali azomona mingai mazokende ofunda mpe bakamarade yo moko lobela mwasi bolalaka na ye bon mibale mpe batonga mbasi mpe bakamarade oyebi na mosala omona biloko ya mosala azowela kodunda yo bala ti masi atika mwasi ana azonyokola nga me yebisa ye nga na bali onoyoka osoni makambo ebebi po emisaka polele mama keba modele na onga nalingi yango te eyo nini nga na soka expérience na mpe kokombie omongo femile eza wenzenga bishi toke maleme lelo kolamba te toki place moko boye yaka nti wapi malewa mema ye malewa mpe na ba 15 inde bokota komande okokomande soki oleka 3000 omonaka na 3000 déjà bombi na sani nga mpe 3000 bombi todame totondi mpo otinga bisilisa ye ekoki tala 14000 etikali tosali nga na 6000 parceke napesa 20000 ya mobesu eka na manka okuti okuti balamu yosaka na ngai ya poza l'étude oseka tazoseka 20000 ya mobesu bazodrible bino ngai te okomprendre sikozona ebise moi natika 14000 ata tobotaki bana mibale 2000 10 000 ngetikala kaka tala bavantage meda balamba wana soki ngai tiati biso bosala oka tobotiboti toselinga na combien 6000 bakisa timba na ndusu oka tobotiboti mpo bana bakolia 3000 te 2000 tosala okola 10000 mais comment napesaka o 20000 me nakutaka mécontent fo memake na bakalkile opo azanga preuve fo memake oka enquête ye mobesu kutu meloza bipaka na mwasi lokola enquête à la police so balobi seke eza ya solo ADN yango oyo bakangaki awa mpona munoko bakotya temba kobenga mama angasaka bakosaka kolela mpo banga bakoso kaka nga te oleli nandi akufi awa moto akufi te kolela ngani eza likambo tozoreconcilie so omoni nga mabe simba nzela kende nga mpe nazaka na na zuwa te ya nini makambo na mwana eleka zuwa ok changement de fréquence pusoko okeye mikolo yango na pemi mbongo nange mpe epema ekendaki mbangu mano mwasi nazomwana te papa tika na wananga botika nawelelaki te nga nawelelaki olobaki akei nawelelaki eyakeya tika na pema nawelelaki pesaka réponse wana nga nawelelaki ngai te zuwa te ya nini yango mafu okute na bare alobi vifo oyeba ndenge ezokende nalingaka te likambo ya libanda ekota mpa na nga ebele bakufi na makambo ya libanda yo moko moluki mbongo alukaki ebomi ye te ake kolinga mutu asala mavanga amibomi leti masa mwana ayebaki etanda oteya na babisi masa na nga mutombo oyo baza na babisi na bamura nalela kata natunaki babi akufa likolo ya mwasi nalela frère amela asidi likolo akuta mwasi na mbanda naoka pasi talaka soki asanji pwa asidi ebima soki okwei neti na shifo ezozika ekataki michopo atika bana deja bota mais frère nanga osala boye pourquoi
Likambo na ebite nzama ngaitenga ta na bali mami wata. Bon mekana botala, ya na bolingo ngona modèle nyonso na ta na melota. Na melota pilipili ta. Ma. Ndafoye ba mutwa. Tiens. Na ko sote. Adam mo pipi les gars. Ya ngata pipi na omelela ote. We sotanga jamais. Ngaita. Na le belo polele. C'est solo. Oh. Mongo yanga. Ya. Il faut que tu aimes la moko. Et na likambe ko na kilote se mo tala. Pourquoi un accident chauffeur a kufa na passe? Aboka ka. Mais ba créer ba kufa. Oui. Ata ka accident ki suka. Oya mona ka ti suka ça na contrôle. Ba chauffeur ba kufa rare na accident. Oui. A contrôle ngo ti suka mona na choc mais à total. Ba créer déjà bo banga na ko banga déjà OK. Soko kotika ko banga na vie OK avant. Mona ka tu ke ngande kolonga. Nyoso no mona sa libanda na nga. Oya nga nguta kati pesi libanda raison. Oui. Toemba la moko. Et ana likambe ko le kanga kilote. À part ka bima lukalipa. Très bien. Na lo bango bien. Kongo e bebe bate so na soka lipa na ko bima. Kongo mko ko beba ngana ko lunga mboko. Na za clair. Oh, na kana contrat na Congo te na contrat na Nzambe. Mutana ngana Congo Nzambe. Na ntira ba para na bima aw. Bon. Passe ya Congo mutu to ayebi. Na kipa ngo te pona ntira na zo kende lipe zo bima. Ya wana chaka gouvernement kate. Ba ko isa ba tumba yangani nini. Mkono mwana kopi na nge baby na kema lembe Brazil Wo. Uele ma. Na kangina ni to ba kanganga na nani. Na za libre. Oh, wale lokwa mboba kangina singa mtoko fungola zate. Na za polele. Bon. Makamna alo baso yokinga. Yeba place oza. Esengo na ko kabola ngona mutute. Mais ma vinde ngeso keni. Oya comprendre bo kopero, comprendre te tikai. Oui. Malamu moko te ndima ma. Kolo mukila sala biso malinga manda ndambo bongo yo. Nana olinga ko lekanga. Kolonga ye. Ko saka loko te po privé ba. Oyota mana pia ko sudi di Hollande baba na question ba tricot to kiatu pona se pesa bino na ko ta vina nga manka jamais. Même li papa même tricot konjo vimba. O alala kana mbongo nzale zakanda ndambo. Là na kanati mi. O zalo ko patron mo ka postuler. Kola muka ko nyolo kala ko mutampo na za engagé. Webi seso ka leki abenganga mwasi amapa. Orobata mamozo tinda langage. Na zawana. Et puis oza kana mbongo bala msakelo kwa soneri. Leli. Iyaye. Woga ngolo kwa na ndoto asizo mata. Iyaye. Nani wana? Aye. Nani mwasi ya mata baloba ngona teno omofuti yo. Mais bolole bala msakelo kwa moyibi. Ata zonimba. Olali tilero babeta proto kwa noti bon mutakasho. La muko zola tilero. Baye kuna bayeti. Bolom singa mabe. Bolole. Bolole bala musaka pa kendo luka vi. Mutambongo ba bomba ka po perte bima. Te. Oui. To kama kam. Bolole so la ali zo l'exalaire la muko ke okende. Mais oza kana mbongo te ko la mukate sino te mbongo robi e robima. Yo la lo l'exalaire po mbongo tikala awa. Chema. Chana mutu. Parce que oza bolole to za na ba no makambo kurwa. Ah oui. Tande bala musako na famille ko ba titre oza. Et la muserika ko ba place oza. Ah oui. Au moins na te mbongo. Bano ba mankenga. Baliki nanga ba manka ote ba makarande pauvreté na yo. Zone balingi yo me ba makarande pauvreté na yo. Kimobola. Oza eloko moko lata. Bima tana ba 10 000 ba mono fale. Bima taka 2000 fa foutre ba ngata mapa au moins lokumu nyonso. Yo ata 1000 fo ba kisakate. Si ka pembe boti mutu mozo senga lokwa mwana 9 ans. Oh. Na fait bon ça ba kiti. Otandi bien ko sukula lokwa ta fait so yo fandi ka mutu ba ko telemisa. Te mana pe batona kiti. Ya ta fait na libanga ba mana ka normal. Pauvreté. Ba no polele pauvreté. Kama so za mobola ko kenda na mwasi na fête na binote. Ako mwande ba ko tinda tinda otango songa libale kufi. Kama bale bele kufanga bongo. Oh. Mwasi ngo pete ti o sakana bambanda kasi mbanda na ngande kiboy. Te fona mwana lelo mama toke. Et puis kama ki ola ti veso te na longo pa ke no mona nyonso na ti da tricot. Parce que da fête na tricot na keme mabaka, c'est pas vrai. Na iloko luka okende toke. Kozonga weli ba. Kozonga yete na kana veste na pesa ndaku Valer kabala mobala malo ya malonga.
Sotanda comme akona longola ka veste na chena portement, to même ki banga tinda ngana za de après. Bon. Parce que le gars l'habite kende ah, il tina ta sous veste pour que mona. La chete. Na kaka na tricot. Pour que gars des autres ba toké. Oko mona ngona. Na que tout libale kufi. Yanga kumela ka veste kata na koma ne banda kangela ngalo kwa mwana mke. Même mtakangela ngaleki. Oh, to kwa zama sanfa. Wa ile terrible eh. Ah, baninga bayaki de banda kala. Salolanda bango bakazi ya gasi sikoyo bakeboy. Moi si yeyo bakama ngelo kane kilikamba somo. Yone moi si ajo. Bwe ngotala eh. Makambeza na mboko yotika. Bayo tala. Moi c'est joli. Parce que moi ça peut ça mbongo okam. Pambote. Yeyo tira ça rappelle na moi city. Mama como no nanyo? Irene. Ngo. Ngo wana kwa sangwa mabe. Ngo. Koso baba, asa kape mutu te. Oyo ki tura foko lela. Wanga kana bakaze ka. Bopusa makona leka. Pe ole ka liboso la bawo. Na liboso ole kela wapi? Nzela ka wala. Et puis bonga tero batinda tana ko bata makana maloba pema. Yaya soko sili so babenga ka yaya. Tomo soko za mo bora babenga yaya ongo kende tinda. Ko ninga komba yaya fante. Ko kende tinda. Ngane baseka yaya oh. Eye makolo. Yaya. Tala babenga. Ngaza kiboye. Ngava batinda ngava ndobonde kana komba yaya. Bache moi le kumu après batindi. Ya kana no ya nanga. Landa baninga, mais bango ba simimbo. Yo ke komema. Yo so ba ki so bangela bango ko pesa ndenga mbongo. Ndo so kontena ngamo so ke na kengela bango ba simimbongo. Ah, poni komponela mutu boy. Pena okende nga puso sima. Ah, ti bazo tana ko simba teme na otala kaka. So ke ngamina potopoto ngana bendi. Quand on commence, on va tout nanga. Bon, nyoso complet, ba tricheté. Bazinge so bien. Après na suka 4000 atiki. Ah, soko lingi boy kotika la zoba. Kende na baninga na compagnie. Tele ma baso kwa journalier. Mbongo ko sana mutoki na baninga soko songi lokaba ipeso so kate ba ko peso fala na famille. Oui. Lo na loba. Oui. Bo kaba fina ba famille ba mona bino pamba likolo ko zela ka fufu na ticket. Na bana ne bakotala ko yaka mingi bakomo sakana ko ajemba. Na sabi no te mwana so beta munduke tuto ne loni. Ate si mwana kenaza ya mama bino ozoko sa po mwana ko tongo tipoko. Chima. Même tina bango tiela bango mateka. Bana ko bakoma so ba liefu fait kel ba ko memela yo lo kwa mobola. Ve goûter. Ete baki cha oyo. Ta mwana ko mingi. So je soya sur le bitoko chakana. Mwana 8 ans comme si muta 34 ans masa na ye. Oya lo bitoko chakana na ko bombe tu ituni Ba ko ngabuka na teka Ko pone na ngao ya nini te. Okomi se pirio. Aya la mwelo. Ko mzina kenda mangala ba epa na ngai. Ba bitole sika moko. Ah? Neteno badi na ngana ba nga habité. Comme ko sa ko pepre. Ah, na sa mutema seke ya bandi olembanga. Comment tu as fufu lo kwa bana nayi? Donc on a kenda otala ba ona bili moko na poche. Ngasi na ketala bana za biloka pema na babi. Donde mutamba ko bungisa ba maele po benda ba badi. Na fudika na tika ngo pa e pumu ta ba ko landa li babadi na bango boya. Yo bongo kende wa challenge. Fuya itu bozela. Ate pele ke musika twiri na musuni yo yakawa. Ubalola. Sama na vidale bana nga boya. Oui tonto. Pa. Challenge. Ye ba contrat. Mbaga yo etala. Ngabena sama kambebele ha. Oh challenge. Po bino ba ko bondela bino ngaba ko bondela ngana na nani? Congo. On pas très bien. Oh challenger. Ya moninga so na ko tala yo. Eloko liboso banda nanga. Soko bandika na bana na okolela. Oh, naza clair. Naza ki bongo. Ngaso na ko tala yo. Kipenga. So ina toucher bana na ote. Banda nanga. Mwana kutu ya 3 mwana ko ma wate bongo bango.
Oh, oui. Nga si ça poto moi na 3 mois. Na uti bi uta na 10 heures be na mokate na nga na kota pa ser. Ora tala tokele lina makoneza ki pousser. Ah bah il a bon la bébé. Oye pe ko sali ben. Mais isa nga mano poto kwa ken. Ah! Na samtem na bika première occasion ba sakana kanango. Tante yango ya libela. Na bika pesa nga ya. Ya mbaye boy. Na pese na. Yo, o sakana challenge. Napenda sana poto. Il y a les mots. Premier toi na dunda ba bima na kosi ko fula. OK. Ezaki de pio to kanga tena ku moto muke. Mamika. Tanga koti yo. 1 2 3. Et mamika. Soka e moko. Soka ke 4. Azongi moko. Mwana ngako mata na sili tout hein. Ngabi mama ko bondela yo soko leli bongo ngaba bondela ngana. Ebi eyele li na ngadi ba rouler ngai. A reconnaître ngate katake frère na e bongo yo ne ba ko reconnaître. To reconnaître te. Ba reconnaître ngate nga ko reconnaître yo. Zonga pa na mo ka o ibine nga o saila. Seki. Zama pa mo. Ah c'est tout prochainement pour un nouveau numéro de téléphone. D'accord. Zama pa mo soukia. Plus 243 84 75 18 112. Pour aller là. Zana le micro. Na seki mingi. C'est qui? Portez-vous bien, au revoir. Challenger.